bana ya poto bana ya monde mobima na pesi vraiment ba mbote ebele ba lobi Gloire Chamavu na kati ya Congo ya sika ozali vraiment président la vient na biso Maurice Mokulu que je salue en passant dans ba mbote ebele bo bana ko retrouver ba nouvelle Angola na ko lakisa bino ba kona ba recoin tout il y a ville province ya Luanda donc na ko lakisa bino et puis bo mona yango na boyi ko samba mingi bo na mona dio dans fana avokumbi na bona benga mingi na kombo ya Blaise Kumbi donc yo mutolingi oleka na kati ya Congo ya sika donc il na vient na biso Maurice Mokulu contacter biso na ba numéro wana to ko hésiter to ko ya to ko sala interview ensemble na pe oleka na site oyo Congo ya sika donc ba lobi Angola na kati ya poto c'est que bien to relaxa bino Angola mobimba na ngo donc masolo carré to relaxa bino ba sport neka busika pe beta to relaxa bino ba histoire ya Angola même si so ba camouflage ba bomba maintenant humble servante na bino Gloire Chamavu to reçoit vraiment ndenge évolution ya monde ndenge rokende awa na kati ya ville province ya Luanda na kati ya Congo ya sika donc il sait que bien la vie na biso Maurice Mokulu micro. Fidèles téléspectateurs, tout le plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois de plus sur cette magazine qui est rien d'autre qu'Averdad. Je remercie tous mes partenaires qui m'ont toujours soutenu. Là, je vois Avokumbi, mon réalisateur. Merci. Nandengo Simi Bilili Alelo. Vraiment, chaque fois, vous allez vraiment dans Montana Fizoloa. L'autre fois, tout ça là qui est vraiment émission à la qui monde entier, plus particulièrement na Bana Angola qui vieux na yependa ni kes bayaka ozali nzambe ya poto akoya na kati ya Angola vraiment na bani na kati mission oyo tokozwa ni kes bayaka Al-Qaïda na kati ya Angola vraiment asali atterrissage et Montana qui est mon invité il est mieux placé pour la compagnie Tekende ka kizalara Montana Fizola Botard. Ouais Botard. Montana santé. T'es santé très bien. Et Montana Fizola l'autre fois tant que ça qui émission on l'a qui vraiment na batunyo surtout il y a émission à Verdad na ba fan na nganyo so na ba fan ya Nikes Bayaka que Nikes Bayaka azoya déjà na kati ya mabele ya Angola et pour l'instant to longito yeba aza to aza te ponga na uti fraîchement na kati ya Lubango. Ouais ndeza abondé na confirmer que Nikes Bayaka nzamba poto na minute aza sur le terrain. Alors ndeza bongo toujours défendre que loko moko ngapena na grand chose à olobate parce que yé moko bomona yé a expliquer na makambutunde na lobaki ba programme ya baligal ayé na makamba fondation na yé donc bomona tout weza long métrage na kanti commentaire à tout ezate tout ça la ka appel na tout le monde balinga bilamba nzamba poto aza sur le terrain o aza na posa azo eloko ya bien pona loba na Angola ligal ezate ligal ezanga yo Montana Fizolo donc o alinga zo pièce ya danger a contacter bomona ba numéro phone ko afficher wana a contacter po azo pièce wa kozwa et tuningi to yeba accueil bana ya Luanda bana ya Petrangol Mabor bana ya Samba ya Mart ba ya Mbaki Nikes ba ya Kaboni te en tout cas côté wana carré accueil ezaki chaleureusement donc tout ba mona ba image poza likambo image donc arrivé nezaki plein de dégâts danger mbila kiti sur le terrain bon mona tout le monde azala qui habillé na t-shirt ya Nikens ba riban tout ba cameraman ba Blaise Kumbi ba yaki dégâts nzamba ba image Blaise Kumbi dégâts ya grave alors il y a le uta commenter côté wana ezate bon mona bilili ngana samba na ba image wa bino Gloire Chamavu ya kolebe beli mbanga pasi yango le kosenga na vokum tout est vraiment ndenge descente forcée atterrissage forcé ya Nikes Bayaka nzambe ya poto mabeza la te il faut image samba avokumbi toleka Jésus di Krenu Bayaka au latin fils Ndungu Akaide Koyate héritier Samuel leader de tous les jeunes de Paris. Bien, merci fidèles téléspectateurs, je vous salue de partout dans le monde, cela dépend à l'heure où vous nous captez. Balobi Lelo Gloire Chamavu Azali na 4 de février, donc Ozali aéroport de sortie na biso awana kati ya ville province ya Luanda. Ozali émission à Verdad o il rabino plus ba vérité o ekolekara awana kati ya Luanda. Déjà na minute oyo tozali 21h moins balobi Al-Qaïda akoyi Nikes Bayaka akoyi.
ngana ela rabino vérité ozwa ki émission na Montana Fizolwa ndenge toloba ki Nzambe ya poto azoya et na finalité Nzambe ya poto akomi bana ya kini na zuba aspect na ndimi ngai vraiment chamavu na ndimi mais na rolinga kolobebele te po bino mo bozo ba kori oto bengara ba couleur boyeba eloko nini ezoleka na kati ya Angola. S'il vous plaît mon frère nazo kota. Bonsoir maman. Bonsoir. On vous appelle comment? Mimi Kwakara. Mimi Kwakara eyo. Bana ya poto bazali awa. Aloyi bana poto bazali awa o azali momi ya Nikes Bayaka Nzambe ya poto. Maman, dites-nous un peu comment s'est passé le voyage? Ça s'est bien passé. Voilà, on est là, hein. On est là, on est fatigué, voilà. Et un petit mot à tous les téléspectateurs qui vous regardent à cet instant-ci. Ben, bisous à tout le monde, voilà. On est là sur les terrains. Ok, merci. Ba fatigue za moi mingi bana ya kini bana ya poto bana ya Angola balobi masolo wo masolo carré bo moni ba banderole ne ba telemisi toroyo ka mention ya moko na moko Montana Fizolo balobi masolo oyo to betaki ekokisami Nikes Bayaka Nzambe ya poto na kati ya Angola masolo wo ozana moni no roebisa ba téléspectateurs. Il y a rien à commenter ndé kana lobe na bino ke non Nikes Bayaka na kati ya mboka aye donc ba preuve à l'appui. Tout ça déjà satisfait beau CP là donc on a obéi tout le monde ouais masolonga na salaka aya Montana Fizolo. Merci tozongeli mère balobi tozongeli mère moi lingala bana kini ba déclarer moi lingala balobi beta moi langila po balobi Luanda tozaya ko sepela déjà na ba forme Luanda tozaya ko sepela na bilamba sœur nanga na ebite moi langile salaka bien ba lingala ça ya bien zalang na biso toyo tala bino bon vivre biso sur place to développer après mère nanga to vivre yo sur place nanga imoroglo ya chama balobi délégation yé basaleli Nzambe ya poto ba polo venanga bonoiti et comment nani Nico Delix venanga Nico Delix balobi Al-Qaïda na mabele Nikes Bayaka Nzambe ya poto ve un message ezaka ke vie aye en Afrique bao balobara ba omonaka démonstration ya teni ndenge wana obeta madongo ba sentir que Nzamba poto aza déjà na Angola match eza kitoko. Ouais. Merci mon vieux, tu vas continuer la interview ba fipi bazali awa. Abi délégation na basi ba vrai chéri bazali ya. Bonoiti. Balobi Al-Qaïda Nzambe ya poto na kati ya Luanda. Talaka ka to yela nto ya Al-Qaïda. Talaka Nzamba poto te ko yamba ezanga Rita Bodo, osamulai. Grossa bavayana. Yande ngato yamba talaka. Rita Bodo bavayana mon vieux Bonoiti. Balobi Nzambe ya poto na kati ya ville province ya Luanda ve sentiment nezani. Sentiment ngezali ka poza Al-Qaïda ya poto Nzambe ya batabilamba ya Luanda. Alors ninga yezwaka ngai président Boviki Kangamba ce qui a sacrifié batana et pour nous ya c'est que maman est sérieux. C'est que maman est sérieux tu vas continuer. Bonoiti. Ouais, Bonoiti. Ya comment? Non, le garçon liré. Garçon liré. À vous récupérer la plan. Alobi Nikes Bayaka Nzambe ya poto makole kiti. Vena habiter monsieur Zani. Na bisaki bango net na film donc Al-Qaïda to ke check na po fa bagité ba petit na fa bo tellement toujours na loboko maman to tellement toujours na loboko maman donc somo to très chaud très fâché tout ça na 4 aéroports ya Luanda donc c'est que bena indi donc mboka indi na bisaki bango Noël garçon lié ba mon avait ba sentir na fa fraîchement poto donc Kimi Apenezali. Merci mon frère. Yaya Bonoiti. Ya Bonoiti. Balobi Al-Qaïda na kati ya Luanda. Des fois où tout est, mi dans le route ezate. Jito masamba telemi koto. Donc mi où dans le route la route ezate. Nzamba poto s'il vous plaît. Bonoiti grand. Ya Bonoiti. Balobi Al-Qaïda na kati ya ville province ya Luanda vena nga PC là. Toyeba kiango pesa la première fois en Angola pour toba ki les scandales pe événement. Ya. Siko okuyebisa ba vie na biso tout o balingaka kosomba bilamba nini message nini na minito. Bon, pour nous balinga kosomba bilamba vraiment epai na ye kozala ya danser pour ye vraiment donc bino bobika Nzamba poto. To yene mutasu kisaka nyos. Nani susu tokutani susu na ba star ya mboka Céline Nakiteng. Boni. Bonsoir Yaya, bonsoir balobi na système à poto, bonsoir. Bonsoir, c'est Mangola Bonoiti quoi. Bonoiti Yaya balobi Nzambe ya poto de mako na kati ya ville province ya Luanda boya samba bude betama na moni pe bino boye ko yamba Al-Qaïda
na ebite émotion na ezanine. Bon émotion là vraiment pour via Zali calamité bo moni na bilili. Donc angolais kamwe angolais donc angolais bangi quoi. Des grands mal via na en tout cas et l'équipe niveau plus de 50 mal. Donc compliqué vient na kati mais veut dire via zo bima. Biso oza vraiment na plaisir à trop yamba vie bana Angola bo fongola mtema vie na bino veut dire akiti mabele via propre bogar wala tarabien soin tala ka biso ba petit na ye to bito ko yambe ka relation ndenge za la kaka. Donc plaisir à trop bonne arrivée. Merci Céline Nakitenge, tozalina Nathalie Miracle, Nathalie Boni. Normal. Balobi Al-Qaïda na kati ya ville province ya Luanda, un message. Ya okamwa. Plus de 75 valises. Da babi ba taxi esili, place à rotia bilamba mususu ezate. Elekeli ba shungu ya babi boss aboye ba mona nanu te bazo ndeti ministre, ndeti président de la République, ndeti sogina. Balobi wana impress à New York. Depuis que bana kini bana poto bazo benga impress à New York. Ya Boni. Ça va. Se présenter ya. Belle biche love. Belle biche balobi Al-Qaïda na kati ya Luanda. Ah, dans les trop, moi ni ko le battre mais ça va. Ça va. Merci Yaya, merci balobi masolo carré. Toujours continuer na ba interview na biso, ba tutu o ba vraiment ko yamba vie na biso ni kes bayaka. Bango pe kaka bana poto ba masolo bien. Mon vieux Bonoit. Ouais, Bonoit maman na biso. Et kombo nani? Soko de Paris mufinu kwa Luanda. Mufinu kwa Luanda Soko de Paris venanga sabuta mfumu ya papi tusamba venanga grevi matita futila liye balobi ni kes bayaka aye Blaise Kumbi yo mtozo simba bilili omoni ba valise o ni kes bayaka ye nango balobi ba valise ekiti lokola impress à New York aye vena ebite Al-Qaïda na mabele un message. Bon, yo mona maman journaliste. Yo mona nde mboke zo yinda donc mboke se yinda ki semaine o mobimba. Donc Luanda za koningana balobi eyande makambu ya elamba. Misu bazwa ke lamba ne teza ki voyou, misu bazwa ki on délicase même parce que yo monde ba tondi awa yo moni to ti ba misala to ba misa na biso asalaka ayeko kotisa nde biloko asika na mabele. Ndingo monde to telemeli awa yo mo message na ba prêtre tout balingara ba blata loka batoni loka bongo ba vena ngai sec patience ba vena nga lokwa reino nai ba sabuna bedita mfumu ba Adolphe ba vena nga mbuta mwini un message ni okoyesa ba mpona mamba former na Luanda te ba prêtre ba ko se retrouver pour ba pièce pende koti ba 2014 apenda et koti ba pièce pende koti à deux fois te openda o ba mona kabalinga olata ba mona place ya okote zate donc ni que c'est ça longoleli bango ngo amemeli bango na mboko donc ba zala osepe la maman. Merci mon frère, merci mon vieux grand. Bonoit. Vinanga balobi Al-Qaïda na kati ya mboka na ebite un message na bato bayenga bilamba koyebisa bango ni na minute pona moni bato plein na kati ya aéroport donc balobi ba valise de quoi impress à New York. Ouais, bon, mon Al-Qaïda et Kangada à Paris, le à Paris ndima dans Afrique te gobo ya te. Mutali ngarola ta o nganaza prêtre na ngola o komasa donc yo on a prêtre ya Nzambe Al-Qaïda représentant légal donc légitime azala na mboka wala masuwa mama bilamba ye a osepela donc tous ans on doit accompagner bon ba prêtre biso yo ebikaka so ba world men tous alara propre na betima balmen na oyo boye pour moi malili mpepa mali tel melanga na wa Nzambe Al-Qaïda ye fumu bilele bon tu accompagner ça là bien. Merci balobi tout est bien et qui finit bien biso tozali awa na kati ya aéroport de 4 de février rotoye koyamba nikes bayaka o azali Nzambe ya poto bana ya kini balobi nikes bayaka ba valise wapi vazo kita le colin presse à New York bauti ko zo mama telemi na ba Jojo a telemi na ba Jordan donc ma solo ko ta ko bete a été besoin deuxième phase avant kumbi toleka bana Angola bana Congo bana mokili mobimba émission football na rande yango a verdad on a kata TVS1 hein avec Gloria Chamavu ça dit moi so quoi ça dit na lobeli na etamboli nous sensible na complet a verdad à suivre. Pas de commentaire à faire là-dessus, fidèles téléspectateurs. Nga wabino Gloria Chamavu aux émissions à verdad qui n'est rien d'autre que la vérité na Sarabino. Vraiment bauti comme on a ndenge bana ya kalida ndenge balamba qui vraiment nikes bayaka wa benga mina Nzambe ya poto Montana toko lo bakara nikes ai tozomona ka ba catalogue ya bayoyo
toki sous tout monde sous yaba jabi tout monde va Versace au juste te comprendre aïe toi été pour le moment Viaza sur le terrain. Sur le terrain. Viaza sur le mais terrain. Mais on a qui biso qui est sur le plateau. Si dans 2 ou 3 minutes bon mon avion qui t'a descendu sur le terrain parce que Yaza Nzambe ma bilamba donc bon mon ba surprise des belé quoi, ba surprise des belé. Balobi buka mona buka kwikila na kokufa te soki na moni Nzambe ya poto te ni kes bayaka. Vedinga fona mona ya ngona ko senga na vokumbi. To souffler na mukie, hein? To souffler na mukie na nzembo oyo e bongo to zonga to yeba so ni kes bayaka. Aye to a été avokumbi. Vamos. Nikesa bayaka Père Céleste Nzamba poto. Manon mon père la lutte continue. Chéri Ochi from Yoleki. T'as dit ma bibi mokonza mon belle. Akati ya moyo bamure bazopepela. Esengo ya malamu se na moto yolikaka. Samale lo bisengo na casino lobindo. Ya machere atikinga suiba suswa ke kosakana. C'est bozonga machine à fabriquer les enfants. Pas sorti gâté. Jésus du Christ Bayaka, au latin. Fils Edungu, Akaïde Koyate, héritier Scramwell, leader de tous les jeunes de Paris. Yaka, Yamasoué, Solianga Kitoka Nsoto. On a souci na yo, Baninga ba couple batiki nga moko. Les amis kwa picha tiki nga moko. Soki tota likese salaki susite. Ga Mississippi de na defeta chauffage sola lelo. Didier Nzongo, et salarié. Je m'assomme mon pengi. Nekase mekata kozonga. Konga moteme pema. Sirila kina yebisa nikesi. Mississippi na pema. Machiko dide ya kwata. Komo misonemi. Katimeli na bisa sentime pourtant moteme sa présent. Natekali na kukuya na posa na yo e. Nikesa toza mboloko na kobunga mbango na yote. Bienvenue mwana mai Patrick Emeka. Aya mama, ya mwana kondizo toto ninyo sherake. Pascal Kamba, sielala. Aya mama, na melika lumena la rata. Adam Gumbu, Prater Gumbu. Moïbia Bouki fenêtre na boutoué. Moïbia Kotine. Nikes bayaka biso atopesa rabotarde. Vous allez bien? Tranquille. Yeah, prenez place s'il vous plaît. Avokumbi, s'il vous plaît, il y a un noté. Avokumbi, récupérer le système aux émissions Verdad. Fâche favor, récupérer Nikes Bayaka Yeyo Abengami na Kombo Nzambe à poto. Nikes Bayaka santé bonne. Tranquille, net na film. Nikes Bayaka tiki poto bonne. Poto carré pani. Ba séjour au lekisi awa. Na ibité o gwenta mulunge na biso. Nazo kokate mais ezamboka nanga. Mboka nanga mboka papa nanga mboka mama nanga na supporter kaka chouezate fidèle téléspectateur balobi ebulema na kati ya Luanda banyama mike mike baganga kama babilama bakoti mai menga na Holanda bango tina océan na bimisa bango na lax bango Nikes Bayaka si vous pouvez revendre pour te développer vraiment masolo na biso montana passe par ici. Nikes Bayaka grand maman Solé betami un peu trop les émissions Verdad netika raba nungu arrivé na yo ba téléspectateurs basi batali ndenge okomaki na kati yo Angola na mabele ya Luanda et paraîtrait Nikes Bayaka tango komaki ma fuite belé Nikes Bayaka ba récupérer ki bon moni lo na rolo baka Gloria prêtre nyoso to ko ya na mabele faut signer ça. Nengeza tout le monde va prêtre bien va beaucoup va bête va ndule va kufa toyoka beaucoup le bakangi na Libye kuna donc au Kadhafi kangi donc les événements va prêtre chaque année va prêtre faut bazalanga na iba qui ont déjà depuis poto que événement fait à la main na kumisinza mais parce que va kufa gite ou les gars qui ngamo na futa qui on yoso et Nikes Bayaka komona lisusu balobi libanda ce que ça que par rapport à l'arrestation ana ezalaki yo omikomélité hein mimi kwa kara place oza ba mbote place oza ba lobby kwa karano na mikomélité liboso na ye bilamba ye katikati na sima na ye bilamba influence ya batu libande belé balati ba polo bazo ganga Al-Qaïda mais ba comprendre kiti yango mona ki batale na bino ndenge ni mona ya mboka okoya na
na ba honneur belé boy ata presse kuta kota raboiti bon moi lo na koloba oza mboka nanga mboka papa nanga ngane na bona vraiment angolais et puis nazo yebisa batu to ba na nord oba ni donc ngana ngola na etake mupaya te take mupaya parfois ba coiffe bani ndenge zala ramenga vraiment oza mboka nanga mboka papa nanga donc angolais za mboka nanga ezateke na yaki me nazongaki nazongi na mboka nanga après avant bakombe belé baguerre ndenge ezala ya sape nde bato babanza bangolais baka basaper te biso na poto na déjà numéro 1 etaka kaida donc yango moni bapesa ekoma nzamba poto bon najoki coupe mo boye na Champs-Élysées naki na muninga nanga Jacques Mawanda na petit frère nanga José Dikreno bayaka lata icône de la mode donc na sepela inga abike non na saki pe association na bengaki président Beto Kangama etake vie oyo o so moni dollar so moni na vieux bongi via baike non moni ba association na nyo surtout côté wana grosi mbate poye aina mama mebele fa na koma fa pe na koma na mona akaida mobimba kwa oto benga lelo na komba état major parce que poto pe akaide beti pe moi truc monotonie poto l'accès ça montre donc na ki pe na kutana bakaida merci na bande ko nyo surtout o baba ndeko na ba ngolo ba ko ya mangana aéroport mimi kwa kala sepelaki et ça qui est émotion parce que ngana ko bimate parce que ça qui est scandale na aéroport et ça qui est scandale moi j'ai été là ça qui est scandale donc ba tuti ba koti donc ba koti na place ba ko kota te bon Dieu merci ngelo na sepeli ka kamuta zokayite nini te bon monyangola mingi sécurité comment na nenga danser pour le soto tcheba poto to tcheba ni na sécurité ba poto le langola na pays d'Afrique rose à premier donc babanga ki ba monaki nini popé moi sécurité ba te pese ki neti moi na vanda moi muke na aéroport ti ya kokoma baya ba ya kokoma ba vérifier ba ma mususu fallait na pe ba pour na pouvoir que na ngolé grâce à Dieu papa na ngai o abotanga zalakawa Antonio Pembele c'est mon père abe muto ba eba ni trop abe pauvreté mutambongo ayaki wana sola ki mena ngola faut pouvoir Angolais dans Luanan. Donc merci na ba constituer Angola. Donc na CP la moni pena ke mboko yo Angola poto c'est ya awa quoi. Angola presque question na ngape na ngena tuna yo par rapport c'est que disent des gens bazolo baké angolais comme poto. Na ebite yo vandi awa. Par rapport tout le la ka ndeti mulunge na ebite na mambo na magora ndeti ke na ora normal hein. Teme Angola mais comme poto parce que bana ya mai au senti ya bouteille tout le temps jiku trop lobaté donc avant même président Beto Kangama tindanga ba plan ba mai bani parce que m'ta occupé ces jours na ngame na gipinda kimia donc avant même ba Alex Fumi tu batelema mais nazaki pena na moni penza ki kitoko. Vous comprenez kitoko sécurité Angola vraiment donc poto quoi donc bateau tout boana ba poto kuna ngakune na boy ani utero na Rolex su en na poto na Alexa ba air donc na kamogutu donc neza boy vraiment merci vraiment donc et puis mulungo na banzale ti président par aussi ça na pas capable à tout mama amona ça na Angola donc akocha ba clim balobi yo oye sous convite ya président Beto Kangamba to sentaki sécurité tant ba mekaki moi ko bomba moké par rapport ya débordement et bato za ki libanda ya aéroport na yebité ni kes bayaka comment na Angola ndenge komi poto oye libiso nini na kati Angola balobi nzambe ya ko ina kati moi na yelibino ba coupe na laksabino et puis dommage na ba catalogue monsieur tika na ndako pour vachange zaki yaki vachange yaki brisque tant président tindi billet fallait na koma pour la membre association na ngai merci sous na président na féliciter les boss nonai les rois à l'aéroport yaki présent donc ils arrivent vraiment donc déjà naki déjà na 2000 tonnes ya bilamba misusu donc naki na 2000 tonnes na bilamba donc na sozo so na moi sans aéroport parce que moi kota na avion ya te ba bio vie ya okoya
monsieur zonga qui sous c'est qui prévu fallait zonga bilo monsieur zonga il y a un moni lelo et il y a les 20 lelo coûte moyen la sabine était parce que déjà en avion ngamo na kochaki ninyo na kochaki ba 10 tonnes on a voyage na ngai na fouté sur un bon ebele mais na CPD à trop donc pour la sécurité na CPD à trop petit sœur na Gloria parce que Angola c'est toi Nangola donc neza boyeti na poto ba bike so na muto leki na mission noté donc c'est gazate de là na ko sabino na ilibino bilamba ya vrai dommage pour na batangwanzo dommage pour na ba parisio tout na yo kuta parce que ba ebi wa bonga magité c'est dommage mais elo na senga susu mingi pour la sécurité na ye na mboka na na posa na tambola tamboka na mais liberté vous meillate parce que zo ça be scandale batozo kanga donc ceux qui a kaida te buzoba place yo leki il faut que balanda na sima batozo kama bateni batu bazoba donc moi bousculade atindiki oyo par rapport il y a passage na yo tout monde déjà na ba matière tout monde na ba marche donc scandale grave bon moi nga na ebi eloko na te fubotu na wa mingi ya ba bovik ba soko ba simbi bato bazoko mona ngate parce que na yo ki bozo fâché ezoya ba malobo ezoya donc ya faute na ngate eza faute ya président état-major nani soko bovik na Pentecôte bon bazo tracer plat de guerre na baya mususu donc eza bon bazo ponanga na liberté nani 15 donc bon bazanga rasu na ke kutana na ba président Beto Kangama na ba sek didi ndenge sek didi la tinenga momo angola ba mongo na comprendre ngote ve o ezangola na ebsaka bino ngala na chama ve na vanda na kati angola donc ngana mwana angola bomoni mwana poto ndenge a confirmé vraiment masolo ya to beto bientôt ebi nyonso eko balobi soko zobela bika kokufate ntangu nano tomoni bilamba nzambe ya poto aeli bisote nzambe ya poto yo yi osali quelques jours osali déjà pas semaine avant na kati Angola est-ce que aussi eu impression ya ba sapeur pe ya mbora o nante bon forme na roloba mingi nde na moni ngwanzo nde leki trop mingi ngwanzo eloko na loba ba jobo intégré HM Zarizali donc mingi ngwanzo microbe na nzoto on a monika ka bon na beti tout moi trop terre bon frère na nga aimé abetenga moi tout na kaida mais na moni vraiment mingi nde ngwanzo ko siko ba jonne na comprendre te bon ebele na ngolo ndike ba vitre voiture epanzani mais comment bo beta ngwanzo on a une forme ya via solo donc un vrai pasteur a été à la Bible bon ma ba musuta mikilazo yazo sabino nga ba forme non on a une ba catalogue Blaise Rose donc na ilibino Bible vrai pasteur a été à rafa pe sa vexé Rose a mingi likuta tenga na ilibino vexé et to banana na ba verset en to banana na Genèse avant to koma na Apocalypse c'est ce qu'ici on dirait avant to koma na Apocalypse to banana na Genèse ve au petit na yo au petit na chama ve na ngatu bana yo mo vo tamponner bani bato fungola jogo neza boye 2014 quoi 2014 tenue eza mingi te na on a vu na ngamo boye musicien qui na rasbula na télé et puis na mikili forme c'est l'argent na oyeba dommage car que non Angola nde ba magasin yate pas Angola ya mbongo na mais nde bo moninga awa na comprendre que Angola comme poto ojo baligala ba yojina bani totabino et puis bino ba prêtre mboko eza ba prêtre mboko eza ba prêtre bozo monati tokotele mabamona te danger te venga kuna lingaka biloka bo evezo ka je veso ozuge osungi petit na basali ekola na ye bato basoma bandamu menga so mobimba basali ekola na ende bomona bete yoji ya mamoto basali na ekabola bitumba na ye quoi donc autrement dit na mikito benga alingwanda na verse oyo toi t'as ça c'est du lourd avo benda avo récupérer oh goûter parce que on ne kaka bovik aibse ngake koto faut moi griffe quoi mais oh goûter on est aboyé c'est du lourd
donc bomoni bena atemi liboso ya bino nzambe quoi numéro 1 ya Europe Al-Qaïda lelo mpe susu na sepeli ntango akaide ya minga na aéroport nawaka kuna na mikili nani abengi ngai Michel Lutumba le baron ye moto akobeta bino masombo nga mbongo ya mabele te ngaka président beto moto abengisi nga ndenge eza kaka mais Michel Lutumba asola bino ye asola na euro bino na dollar le baron abisinga noza beaucoup minzamba monde na siri qui na fungu na forme mon pote li passe na ngasi balobi komona nzambe aye na kati ya ngola masoleza wo masoleza carré fidèle téléspectateur balobi banyama azoya balobi na kini kuna vena kini nde ondiro okoma te na kini couple zo tambola na boy ndenge to angola na trop parce que ne changola vraiment donc batakine na éviter so beaucoup ka beto kanga mazana na ba Lex Fumi na ba réunion na ba sec Didi na chege margina président chege margina neza buya mama mongo doneza buya éviter na kini peso boza na bango ya kuna sec margina so ba kini na président Didi akuna mais toute façon côté kuna na beto kanga mape côté kuna na li président ya Maurice Katum vient dans un trop mais à côté de dollar beto quand on a dollar au moins avec quoi on a makasi mais on s'en va dessus na dollar on s'en va sur la kinité mais et la mikilité moi babio yate mais à peu bella batou qui sont en dollar et belle merci président lui c'est Al-Qaïda balobi ni kes bayaka nzambe ya poto président Bovi Kanga bambote place soza na moni bino bozé belé j'aurai le temps à citer les noms pour bozé belé nga chama funa vider bino babito le kana deuxième partie ni kesi fois que troqué nzambe ya poto aye mystique bana ya poto bana ya kin boyoka ki mo ba rumeur baloba ki ni kesi bayaka koya ki ba récupérer ki nga no fungola jeu ba récupérer ki par rapport ya ba kilo ayaki nango liboso bilamba na katikati momi na ina sima bilamba allez-y comprendre libanda donc bato belé to lata ba polo ba ndiko ganga donc na ndenge ya mukete talaka na mboka sikoyo o mwana kenda mukie azongi esalaki mo eboulement esengaki mbila alandela mo dossier à la loupe yango bomonaki esalaki bongo ngana za mwana ya Angola ngana za mwana ya Luanda na yebi 4 ko ya Angola yango ngapo ko sanga folia Al-Qaïda to souffler mukie avokumbi to leka bana Angola bana Congo bana mokili mobimba émission football na rande yango a verdad on a kata TVS1 avec Gloria Chamavu ça dit moi c'est quoi ça dit na lobeli na etamboli nyoso sensible na complet a verdad à suivre Nikesa bayaka Père Céleste Nzamba poto Nikesa bayaka Père Céleste Nzamba poto Manon mon père à la lutte continue Chéri Ochi prends Yoleki t'as dit ma bibi mon compte à mon bel Akati ya moyo bamoure bazopepela esengo ya malamu se na moto yolikaka Samale do bisengo na casino lokindo ya machera tiki na suiva suswa ke kosakana c'est besoin ma machine à fabriquer les enfants pas sortir la tête Jésus di Krenu bayaka au latin et la tingane fils Dungu Akaide merci ebele na bino balandi émission avec balobi be émission zami baye na kati ya Luanda bon na bandi ba utiko yo bomona changement balobi touro l'homme masque na ebite ni kesi ba kalinga me mabiso wapi mais fona tanga ba kombo ya ba vie na kati émission oyo o ba sali vraiment émission oyo ezala ndenge bomoni na moni soko de Paris balobi mufinu ku ya Luanda ve na na ebite zo finika biso na niveau ni pepe bima TV na soko de Paris finika yango bien na moni Pentecôte balobi 7 3 fois World Man Bovik Bilamba mambo tene ngala fe na kangamba umela namoni Noël garçon aliré namoni Thiego Al-Qaïda namoni Tony Mambu Dede Miezi Bill Basso Guilin Kipula namoni Montana Fizolwa balobi directeur muto akangi masolo ya Nikes bayaka Montana Fizolwa umela bana poto bana yakini bana Luanda masolo za carré ve na mona simbi bible alobi pasteur fate na bible
ve alati masque Al-Qaïda hulu bandenge ni vie bilamba kaka vie na ngai solo na biso solo la pose kota oza devekam danger net na film ve na ngasi ko boyo via auto tamponner suba nini bon oh ya signe masque na longola mpona respect na bino bato bana ngola moni masque oyo star tout na monde Michael Jackson na la town ya ba masque moto komi na mboka po ba mona longité parce que na Luanda ba déguise au salama masque la tamai bana mikili we sel ba déga na mikili on a yaki na ngosusu nazo betango mais pour na respect na bino pour na respect ba konzi bazotala pour na respect ya bana Luanda surtout ya ba boss ba patron pour na respect surtout ya betu kangama ya na kwesi masque oyo on a mkonzi evi na tout mon livrette yo lobaki roté ya biso na biba elo na loba moni na Afrique forme ya até na Afrique baya na bango na ngola na ba betate à part ba vie na biso baza respect na vie na biso ba sisi selenge ba vie na biso belo basala ba mboko ezala o baya déjà liboso toujours respect fo ezala mais o na loba so bon mona film était donc Nzambe su ya parité ya poto te comme Nzamba monde ezizi na kitoko acteur principal film et bandi o batenia film bon na lo baraka na yibino bateni poso bino ndo lakisa bino ndako to kobongisa ngo sute mais na yibino na lakisa bino ndongo tuninga Gloria na respect na yo pour le homme tout ça bat bazala na respect na o na lakisa bino eza teni ya 2014 donc ils ont tenu en 2014 donc colonne toi na poto na tikito beta ba tigre ba tigre na kati ya poto masolo carré avokumbi azola kisabiso masolo ya catalogue avo catalogue yangoyo 2014 avo ba teni na beti yango basket ninyo teni yangoyo 2014 bomo na kati na la sabino susu peignoir na likolo to peignoir na likolo yango yo peignoir likolo o baxi ya mauve on a baxi ya mauve donc c'est chaud quoi on a mikili to a mingité Al-Qaïda aye nzambe ya poto aye na bible na ye alobi soki pasteur azote il faut un verset biblique o likolo yango yo parce que ça est scandale na mabo baibi bible mais babeti bible te ya na ya otala filmer penon na ti likolo yango yo catalogue yango on a ti likolo yango ya ninyo yo donc faut mingi to sur la bible ba poto ba ngola ba poto ba zo ila bino masola bilamba na munoko yango te bilamba seye donc bilamba ye donc bilamba penza j'ai kututé donc catalogue en 2014 on a eu bino 2014 catalogue en 2014 en donc bilamba ye donc beau CP là toi na posa bon et lo mimi na obeta c'était surtout elo pena na ye pour na mamba association nanga ya fondation nanga ni 15 ba ya Al-Qaïda ba maladie ebele na monde maladie ebele na Afrique nga na kanisi na longona no parce que ngola ki mesa lante donc elo na lo ba trop donc ça peut être délicatité de nazolo bana ba Qaïda awa donc ça peut être délicatité ça pinenge zana tozobeta ça la partie ne tozomona présence obeto kanga mana équipe nae Cabo Sport ne tozomona ba mazembe bazo sepesa batu ça pesa faut sepesa batu ça peut être délicatité mais nga siko na kati sap na raisonner batu belé bazo sala nga avant dans non avant na Afrique te na avant non malgré tout na mboka nga nazomona batu net ba Florent Pagné ba Johnny Alde bazana ba association ba Galiano ba omo ba yoji ama moto ba association ngape na ju idée ya kosalisa bano bazana ba maladie na mboka to maladie belé même na ngola même ailleurs to maladie belé yango vraiment elo na yaki na bando cha bilo na vente na Paris mais ba na Paris ba rosomba ngote parce que mbongo ya te taba ibisinga ke koto président déjà yemonano ache chèque mon na sabino montate pour bola la te na bobo ya
bon kanga notage donc aba botola batu na we bon kanga notage donc nezana ya président sinazui ya beto kanga masinazui etikali ya Alex batu mususu banini ba Magina ba Didi bani donc nezana masolo ya kitoko pona surtout to salisa batu na paye forme tellement ya trop na bundi ya trop na moi pe na rocha bilamba na nga vente pour salisa batu na poto ma bambongo ya te poto bambongo ya te baya balari ya te na nango awa si me ekekine mais na moi na ngola ku tsesi nango quoi pona ngola ba président Didi Tara mongo ebele donc ba nona mongo ebele donc nona yaki a déjà nona yaki na comprendre mongo a déjà 20 tonnes. Na bilamba a déjà 20 tonnes. Na yipse pe tigla pe baninga. Donc neza boye donc ma soleil a bien surtout nga vraiment nazo penser na bande na biso na Afrique ko ba maladie ko ba problème ba fond kuna ba fond o ba kisite na makasi ya kaida batu belenga avana mboko na vanda kana mwa muke na makasi bande ko tu ba ko tsanga kuna na kati pona okabola ba mama na o tango ko teka bilamba nde ko landa bande ko déjà na ba misusu na ba misusu eza déjà nano se apesa ki o déjà ya président kaka ya beto kangama déjà legi tronga mo pesinga vertige donc ma soleil a bien tout ça ba aide na aider ba Al-Qaïda nzambe ya poto to yebi TV ba point de vente ya bilamba eza plus précisément wapi avant tout monde na bilamba pona yebi net na bakavuba na ba mushinda place ba papi baza ba vie nanga on dit manda chouva bazali tellement ebelé ba vie nanga viending na otu ko isamna lobi na lingi na yeba vraiment ba point de repère pour Angola ba prêtre ba libélé ba prêtre loka ba boss okito ba vie na biso Didi Kinwani ba bi les boss tranquille boss alo ba ning ta salara ba vie loka ba papi tout samba ba papi ndala grosse affaire basé belé ba papi kake la foudre basé belé venanga ba grevi matita futi la lié bovie na yebité ba MC ba ko yeba point de repère pour na biyo au tekela n'importe qui bilamba tozo tekela muto otango apparaître et simbi mone zaboé bilambe a jeté bilambe ça en Afrique té so comme vraiment ça en Afrique comme wanzo bilambe ça mana poto nde na ene bo mon ba bible na yebino bible na yebino bo beta na bible donc ba boss ba ebele angola ba c'est angola zambongo donc nde za na ba boss wana tout mais ba misupo tangi beleti boss un boss faut téléma petit un boss faut téléma ve baoya ya on azo blague te tuna montana ba sabu baoya fe c'est le président Sabou bani Dani Dende Real de Madrid Dadi Dende bambota trop mais ngaf mane na boy moni mundele na poto to ba mundela mbongo mbongo ebosa na mutu te so tali na suki mundele na poto so ba no pese mbota ba no talo na se amatiri kola tali na suki suki la ça mutu azolia bien azolia bayao mutu azo vivre ana kata clean banine mais na tembete to monati bateni eza bateni nga na ye na libino bato bazaka na mbongo o tu bwana mbongo te bwana bino costume pa kandeza ba costume pa kandeza ibongo so babiki babengiso ndeti na ba lunda wana vie nga Didi Kinwani nga chabwala ali na okende ti pourquoi pas vie nga de sa tonga banda wa danser kuna donc amema poto pe na moi lunda ko ulaki bango ko kende to sana ngoka promesse te na oya vie Didi Kinwani na oya ba masanga tu bazana na oya na oya musoba ve na ouais na oya photo mona ba mbongo wana photo mona malgré tout na poto tamba ya na poto comme moi kilo moi mbongo wana moi veste mona 4000 5000 au sentir peut-être que ya beti poche au ebise ya to beta tour moi ebiso na ya ningezana watiki entreprise c'est normal biso entreprise ko yo ko ina mabele na bango biso sinaye ba tenio na la sabino na émission tocha livre d'or to somba ngo yem ta mbon pona ke publier on a Paris surtout blouson mo ezana ezo pesa 25000 c'est $25,000 donc o somba ngo donc est trop publié donc bombaté l'émission Verdad des Ali Buka mona Buka kwikila ve hein ba vie nanga ba médaille ba si on nanga la di Schengen zizi na kitoko ve nanga sabuta mfumu na ebisaki yo nzambe ya poto aye na kati ya Afrique ve aproveta ve welisa hein bovi kangama balo ibo welisa boya bo vide déjà pour masolango ekende normal hein soko de Paris balo bi finu ya Luanda
Bah tout entourage à Cabo Sport pour mon ezakuna donc on se ba vidaki. Avec un travail à kuna ebi. Na ebi. Cabo Sport. Kasiom to betana sentir nzambe. Na mikili yo to memenga wa pa ye mo pe déjà benga ka futenga ticket ya on a yé mais bah tu on a tout sentir on a déjà ba nango. Ba nango déjà ba tenir à danser ba tu ba vesa ba kroko. Ozomona ba 60,000 na ndima itete kamera mais ba sombiango. Félicitations. Balobi félicitations, balobi o ezali mission à verdade qui n'est rien d'autre que la vérité. Total vraiment babord bilamba oyo nzambe ya poto ayenango. Yo sambe ate oza gloire chamavu. Vérité kaka avokumbi. Tous les cas. Ngoyao suivez à verdade na Luanda avec Gloria Chamavu. Qui est T'as dit ma bibi mokonza mon belle. Jésus du Crénou Bayaka au latin. Fils Ndungu, Akaïde Koyate, héritier Scramwell, leader de tous les jeunes de Paris. Yaka, Yamasoué, Solanga Kitoka Nsoto. Mama souci na yo, baninga ba couple batiki nga moko. Les amis kwa picha tiki nga moko. Soki tota ni kese sala ki susite. Ga Mississippi de na defeta chauffage sola lelo. Didier Nzongo, et salarié, je m'assomme mon pengi. Nekase mekata kozonga. Konga moteme pema. Sirena kina yebisa ni kesi. Mississippi na pema. Machiko dide ya kwata. Komo misane mili. Nikesa toza mboloko na kobunga mbango na yote. Bienvenue mwana mai. Patrick Emeka. Aya mama, ya mwana kondizo toto ninyo sherake. Pascal Kamba Sielala. Aya mama, na melika lumena la lata. Adangu mukrater. Moibia buki fenêtre na balobi butu. totali ndenge ni kesi bayaka alati atelemi na baqueer pe ya son âme kwa mambo kwa ngolo zoso vina ngai. Lisusu ve bawolo ebetami na kati ya baqueer ve yo lataka queer kosaka biso te queer yango toi t'as ça neza boye anniversaire à kiti na Luanda welo na rolo baraka nde tolobaki na bandeki bino na bayoji na kosukisa bino po émission to ya tamukuse verdade ndenge eza boye mission mo mukuse parce que yango monde entier mais na poste na lakisa bino na ba Galiano na ba nini parce que ngane na boy ngana sapeur complet de na ba ga bible to mataliko na l'aksabino bilamba na bible moni o ne za boy botala moya le roi soleil anniversaire za tie roi soleil o mi baluka avokumbi récupérer rango balobi bozwa vena nga ozana balar numaya approuvé taja hein yaka mbangu c'est que masolo bien. Oh bah versa ça mike on a été au cours des grands. Oh so bimi don toi boy oyo ngana nonga na ba Elton John na ba nani na ba Jay-Z bisom to la te ba bo 2014 na ba Pierrot tinga ba sapato boy or na or oyo or lisusu or na or donc nyo surtout sapato l'or l'or donc les abou alors donc ba bomba on na banque Montana Fizo la mambo lukeli Luanda na ebiti on les abou sur tina dollar to kina ba 30,000 30,000 balles 30,000 ozola que ça bango d'ailleurs image ndenge somo na Vexas ndenge ba tourner na Vexas wa bi pantalon les plus chers toi t'as ça toi que beau kufa petit. Lui c'est Nikes Bayaka Nzambe ya poto na kati ya Luanda balobi masolo carré vieux nanga ba vieux nanga na yiba somba bilamba ba Bostoni baze belé surtout na Kamfufu ve ngana lingi to mata totala penza bilamba oyo oyeli biso to mona yango vie tu oyo muto osoma pour l'association to ebike et que aider ba te belé déjà o ka moko mais neza boy muto osoma ngo to mema ni na ye akomona tana mema komone na anniversaire place on a soma bilambo ba longola ba ocha o ba palais ya jeté oneza boya palais ya jeté o to somba sans tricage
donc soka olinga parce que misu babata ma soka olinga Gloria Ozalana ba signé émission Everdad Ezalana ba signé livre d'or et que netina Gianni Versace ba longola kombo nanga po one ezaboy ezaka ba prince ya Arabie Saoudite ba Jay-Z ba ni donc biso mtoa nango quoi biso mtoa nango biso mtosombango biso mtoa nango initiative ya malamu vi ayekoteka bilamba kaka po asunga bato nyonso tu oyo bazana mikakatano na fin fond ya mboka donc nga vraiment na sepeli bato tu o bazana ba problème ezana na poto ezala ana ngula ezana na kin vazo kipete alors bino bato bo mona ramo chweke bino do mona ra chweke pour ne pas dire moi chweke pour ba prêtre bazali faut corriger bien o eza moi chweke te o eza chweke faut en volonté pour beta volonté pour muso ni masomba na Egypte na tambola na mais na biki o zamboka boss ba ya osomba comme on a bien ekota na Gianni tana okene ba effacer yanga pour ba tia pour blouson so yibi eza assuré so yibi yango okena Gianni na assurance au moins bien que non ba pesi blouson msu ya boye kaka ya weza ba pièce ni qu'est-ce ba ya kato comme vraiment ko chiter na émission na ko senga vraiment to lakisa ba vieux na ngatu oyo baza na ba moyen baye baba collection ni kesi bayaka aeli biso na kati ya Angola avokumbi vamj boya bolimbate boya Nzamba poto Manu mon père la lutte continue chéri ochi prendre le lait t'as dit ma bibi mon compte mon belle Akati ya moyo ba mure bazo sepela ese moya malamu se na moto yo tolobaki pantalon les plus chers ya moyo blouson yango yo pantalon yango yo onde balati yango pantalon alati yango pantalon les plus chers na blouson yango yo donc eza na c'est chaud donc tobaki tobeta na catalogue mwana mikili toyebi misusu tobara toba na poto bazouta epai na epai mais faut meya epai na epai bandeko nanga mingi pasteur faut lobela la Bible yango toye lelo tolobela Bible donc bilamba tout otélémission na Bible et puis donc naolakisa bino misu na bomona te bagriffe na so na bomona te oyo toujours Japon mais bino bocomprendre te donc bo excuse nga nalonga mo blouson parce que moto banini balobi tozali vraiment awa na kati esika bilamba vraiment bilamba eye ndeka na otiko ça va venir nga bo pauvreté bat balinga ko apparaître kola tezan lango mabete balobi photo telema na loboko ya maman ezawa namoni ba isemi yake eza namoni ba yoji ya mamoto ezali ba griffe nyoso et surtout eza na kati ya catalogue et ni kesi ba ya kato ngi to mona ba collection ve banda ko lakisa moko legi tellement trop misu e comité misu to tiki na chambre pour toi na deux chambres misu to tiki na parce que place ya teme soki occasion ezala soki mission soit verdad de permettre tout l'axabino to ko matina lobby na ton pour non l'axabino to ebite so union surtout eleka oh ne za boye moni boro eza catalogue 2014 yoji ya mamoto donc boro yoji ya mamoto bon oh ne za boye eza presque ba 6 tonnes héros donc c'est yoji ya mamoto bon oza yoji ya mamoto tozo lakisa on a catalogue yoji photo lakisa na catalogue awa ils na catalogue awa pour nous tout beau kosa tanga na bible ba verset donc passer à malamu atanga lakisa na bible siko bo yango moni bo wana bo oyo yango bon oyo yango on koinko ya mais bon oyo yango yo donc tozo tala na bible bon tozo kende ka se okende bon oyo évidemment il est belé vertis bomona te donc dommage oyo tigre to mona papa Chira betan awa na terrain na biso ya Malia pantalon on a beau ça yoji donc yoji pantalon la beau ça mais na jean donc ezolanda pantalon na bilo musu ezana donc yango yo tigre wana yango yo
toujours na kati ya Bible. Na kati ya Bible. Tobeta na Bible. Et job so temps mais problème est si grand na yango. Donc yango yo pantalon na yango yo. Ce qu'on a zo laxani ponga na non ensemble. Aussi bon mona ki ezali. Bon ba o pesa eza bon mona ngome. Tota raté mission ezo pusana. Bon siko lingi so mona suni. Venir so ba o ba ve ba vitamine C, vitamine C. Vitamine C les sous. Vitamine C. Yamte kata ikura. Oh yamte kata ikura moni oh. E belete na poto. Bilambo na la sabino. Neza boso yibi yanga. Ola tango wapi. Donc y'a tout le baguette ça système il y a co-signé livre d'or. Donc oyo oh vitamine C. Yo dit à ma moto. Ouais ça a des scandales. Ouais peut ça la vitamine. Et ça la t-shirt là, on met t-shirt. T-shirt tu vas pas mais à 1500 €. T-shirt oh. Bah tu bé va so monter donc tu sais belé te toi non. Donc oyo. Donc il peut ça la vitamine. Toujours yodi. Ah ben assez. Bon oyo. Costume oyo eza api awa 2014. Moni costume. Costume oyo et à 2014. Et il y a 70 boutons. Donc on bena yodi a concentrer qui yodi a concentrer qui pour le bouton donc il y a 70 boutons. Donc c'est du yodi à ma moto. Pantalon on peut yodi à ma moto batie balasser na se. Toujours sur catalogue hein. Toujours sur catalogue dans l'Axabino, na catalogue yango yo. Balobi toujours Bible, toujours Bible. Aux émissions à verdad et tant on la question on a Bible. On a boy vient na mo bazar et nous mais à la ti yango akutani. Ta yango, moi pantalon. Montant cho chama ni. Pantalon yango. Moni pantalon. Pantalon oyo montana laksa. Pantalon oyo yango oyo. Blouse nango yango. Veste nango ya 70 boutons. Yango mutu a che jeep. Moni yango yango oyo. Tu as toujours na 2014. 2014. Parce que ça on vit ko champion sous bané mususu donc to là là. Donc to du sikoyo, to jo sikona la sabino so elo mo boy. O là ta na forêt wana. Nazo la sabino jeep oyo. Jeep oyo. Moi jeep oyo 2014. Jeep oyo pe ya ba 6000 €. Ba 6000 €, so to tient na ba dollars donc to kena ba 8 hein. To kena ba 8, ba 9. Donc Jeep oyo. Jeep pe oyo. Donc neza boye to so la sur catalogue. Donc ni kesi ba kamega ko pesa point de repère ici ka ba kozwayo na kati Angola numéro de téléphone numéro eza na C. Et puis nazo répéter les binomoni biso to anting wanzo. Wanzo te parce que to boy na mboko pe na ba petit. Tu au moins mutu mo ajoke la maman quelque part. Et o tiki la bino e ute pas vie na ngani 15. Si malo boy bien wanzo nga na pesa mutelamba o tekate. À part wa so bonibo lukanga bo benga téléphone nga so nga na ite na otinda Montana. Ou soit mutu na otinda a yebisa bino numéro na nga yango bo mo na C. Et émission zo défilé wana. Donc so kinga na ite na otinda Montana. Donc jipo nga na teki yango. Moi Jeep oyo yango na défilé ba défilé nango o eza noir siko pembe nango siko mobimba penza po bomona o veste wana na l'accès bino on a l'accès bino tout donc ba Jeep wana biloko wana tout esalia. Vous comprenez? Merci fidèles téléspectateurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Je remercie mon réalisateur. On aura dit le temps. Mutu oya kolinga vraiment aya ko somba balobi sur catalogue V aya na ba Bible nae. Aya na ba Bible nae ya 2014 2015. Bilamba bomoni belé awa. Dommage. V baoya V émission Sili Taisman. Ce qui wana Galiano asalango ezana pantalon la lingango to ezana pantalon nango. Donc bilamba leke belé. Bilamba leke belé na pantalon na chemise na sapato. 2000 donc les ana donc bon il y a 2015 yemoko mikolo bilamba azoye bandenga ko sala dispatching bilamba eza tellement ebelé
donc il faut approfondir car pour ma soleza ou ma soleza carré ve bon school la sitoka bilamba ba bora CV ba bora CP eze belé ba yoji ve ngai te eza likambu ya temps bon eza likambu ya temps avec le chef ba kwir na boaki kaka bon mona ka ke ba kwir pour meilleur sapeur faut en a tout ya pour la ngai vraiment nazo des annoncer émission mais vient nga ko bimisa ba kwir Nzamba Poto Manon mon père la lutte continue Chéri Ochi Paul Loleki t'as dit ma bibi mon compte mon bel Jésus du Créne Bayaka au latin Fils Edungu, Akaïde Koyate, héritier Scramwell, leader de tous les jeunes de Paris. Yaka, Yamasoué, Solianga Kitoka Nsoto. On a souci na yo, baninga ba couple batiki nga moko. Les amis quoi pitié tiki nga moko. Soki tota nikese salaki susite. Na Mississippi de na defeta chauffage esfara lelo. Didier Nzongo. Elo na loba, vrai sapeur, faut la takuya. Ne venir kabagi. L'homme a ce combien de blouses en cuir. On a l'accibino et en dambo. Parce que pendant l'accibino, pour appeler ça, nos groupes au talon, aïe n'a pas cuité. La même belle Galiano ni nous sous tes quotités. On a eu bino 2014, 2015. Mais ce qu'on a ça, au bilan, c'est belé. L'accibino va vers sol, vers sa cuir en croco. Au bazar, n'a pas auto baébi. Donc, ma blouse à Missy à croco. Armani, bien signé Armani. Oh, ça on l'a au japonais, il faut la taper Yoji. Na cuir. Oh, Japon, Yoji Yamamoto. Oh, c'est matos. Donc, oh, tout va Yoji. Mais sur moi, il y a un exaté. Oh, bah, blouson, bah, cuir, il y a Coco. Bien signé Pierre Balman. Donc, Coco, bah, l'ongoli, mon Congo, bah, bomier, bah, travailler, bah, salier Coco. Donc, évidemment, 60 tonnes, quoi. Na ba côté wana ba nord. Oyo, moni poso. Azana saki nango. Pour ça pas tout évidemment moi te présenter ya. Donc ba ça pas tout banini. Donc neza boye, moi to ya ba biloko monsieur ya te ba ça te belé. Je sais pas c'est ya te. Et là on a lo baneti oyo. On neza boye nyama oyo a Pierre Banda. Yali akaka bakanga ikota ba montagne kuna ya ninyo. Il y a les arabes mis sélectés, banine, va Dieu, va pommier. Donc Pierre Benme, ils ont sapat to God. Oh, toi, il y a aux gens, ils ont un sac qui a un Pierre Benme. Bon, oh, vous voyez, bienvenue déjà. Toujours alors. Bon, il y a ce intéressant, il y a l'accès de nos pantalons, on a habité sur Montana et Nango. Oh, Yoji. Oh, sous Yoji, bah, voilà, Tango. Bah, Yoji à ma moto. Ils en avaient veste, non, bah bilan donc les belé tu éviter place. Bambote belé na bana ya poto pour continuer. On aura à faire encore une émission. Pour ça la première émission il nous sous pour na honneur il y a ba téléspectateurs.